Bible dit tant Samuel a koufi. Samuel bagé koundé na mabele oyo babenge Rama. Et pourquoi un grand prophète en Israël? Et Moutoyo seulement insistant à Okoufate, c'est le Saint-Esprit. Même Jésus a Koufaki. Après, le troisième jour, à Sekwaki. Mais tant que Samuel a Koufaki, Saoul a dit que Samuel était prophète. Mais Saoul a dit que tant que Samuel était vivant, Samuel a rejeté qui est parce que ça a été une désobéissance. Il y a la raison pour laquelle ceux qui Mouto a Koufa déjà, ils ont une relation morotée, même colotaye, même comment naïe, ils ont raté. Et Mouto a Koufa le belake ma bête. Parce que place il y a qui c'est mémoire n'est demeurée stérile. A fonctionné, a fonctionné le jour à l'enlèvement. L'Afrique va comprendre tes prophéties. Oh bah le belake même Fumu Kimban Keno a pays Afrique. Ils ont développé par rapport à pays Europe. Parce que normalement on a déjà dans le monde spirituel comme France ils a déjà na shit. Pour Mikole Goya France ils a na shit. Bon France est côté na crise. Ozoloba kala Mikole zali Goya France est côté na shit. Oui na shit. Bon bande gonso baza kuna France ba osuka wapi. Ce qui mutu autant la Bible et mutu abunga nzelate parce que nous c'est ça na face A et ba païen na face B ba chrétien et na Bible. Moi nous akati mabele azana centaine de moto na mutu na moi nous asisi mabele papa na libéré. Parce que moi nous wana lingo loba nini ngola c'est que ya mon ko banda ministère eza kwa mutenga kufa parce que ngo kufa avant bandaka ka église to okufa noki ndengeni okufa avant parce que bandokinyo sa quartier ba hotelema balamuki azade ya ebimba hotelema ali ya okufa moto ba mso okufa na bashe mbonge boma ka mutu mbonge ko buko makolo mbonge ko memelo maliwa mbonge ko memelo sida mbongo etambusaka mutu sesaka mutu asala makambo o eza ya yete yango mo la raison pour laquelle que na place batata molimo mbongo etambusaka bango nde atambusaka mbongo ya moni ke tozo sambela mi pona ndeko na biso même ya Kinshasa nzembo ne uto sala awa tozo sambela ke non nzembo na etikala jamais obeta pe sala succès ça non succès ata kombo sala nzembo mo basali prédication eza na 3 temps eza na introduction. Vous avez introduit message, vous avez développé message, et pour qu'il y ait une conclusion. Parce qu'il y ait une introduction et un message, il faut qu'il y ait une base de message, thème dans le abandi ko développer, à conclure une mabe. Mon avion, batalaka et matelna, nango na équité. Pilote a dit qu'on m'a dit ça, na équité ne pilote. Pilote a fait un avion, finalement, pico, voilà pilote. Ah mais là-bas, j'y attends là-bas, fia batou. Ah ça bon so dit ça là voilà pilote a vrai wa mataka na wa kitsa so ye akokai ko kitate nenga zana ko avie ba ibambani bo na le pis oyo et baby si ba ne beli so tal ba dessin animé ba la ça ba dessin animé ba sirène oui ba sirène habite so mona na mona so ko tali canal plus ezana ba chaîne ya pornographie à tête 10 prono les BBC jeunesse. Il y a Miss Ballet et le BBC jeunesse Winder. Oh il y a match. PMI. Papa Miko va PMI jouer gagner. PMI wana pe et bomi. On comprend. Yes qu'on a il y a pasteur au temps wana a touché qui ba bloko na touché ti. Canal Plus ba bouquet wana et BBC jeunesse. Oui ba kama mundela yana Kinshasa ona ba pour Afrique a elle makamba ba match. Et à Roberto, les garçons, tout le monde. Au moins, tu as bandal. Messi. Maman a beau dire à Messi, il comprend. Mais pourquoi faut attendre là? Il y a mon église, je suis suivi un évangéliste, c'est pas ni ça. OK, évangéliste, oui, c'est muto boyo tabi so et c'est à Koufa. Église wana ba sala komo baganga na Kinshasa. Ba sala suivi un évangéliste tondi baba. Ba ka notala ba ndimna ba yakala. Ba ndimso bona na ba église ko libembe. Bien, merci beaucoup. Na ba fidèle tout ba mesana Rolanda ESP Media to pesibino. Bonjour, bonsoir na ngonga kitoko oyo bolanda biso partout dans le monde. Bandiko mususu ba kotuna ba mususu ba kotuna te par rapport ne ba moni ngali susu na ESP Media. Nazali comme na ko sala émission spéciale pour na prophète Israël Mbambo. Bonjour prophète. Bonjour journaliste Postmo. Tant na moni na résilience va ser Covid. Oui. Oki mabenda obongo banga Covid te corona zo banga ngoto mo risquer vie. Mo ya to sa émission en tout cas batawana en tout cas aux grands journalistes. Mais na kucho na micro na yo na lisango na yo et là c'est que ça peut elombe. Wa mutabitumba. Félicitations. Pe okoya te na poto
Combien de journalistes à Kinshasa ba ko ya cause apôtre? Merci beaucoup toko ya te bobiso to lingaka ne vérité to ba na nzambe so la pas to ba na émission na biso toko prier pour na bandeko ba na biso ba na édifier par rapport à enseignement de l'eau. Éternel Dieu de grâce tout-puissant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Zambé a dédié émission, on a moutonio sozo na biso, qui a un problème à un résultat au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Pour ce qui est pembe na yo, vu par rapport tout le monde à événement, et je les cas à mingi na Kinshasa, en plus pe mukili et ça ya koningana. Tout le monde a coup d'état par-ci par-là, tout le monde a pe ba mbwakela ba poison, ba koloba ba mabemoko par rapport à ba wei. Tout le comprendre était évangile et tikali kaka ya ngwana auto ezali pour toi enseigner ba tundeni ba kokota ba konja likolo. Merci beaucoup, papa journaliste. Et le coup est très capital. Na katia mboka na mutu journaliste Sergio Caron nae a telema po ennemi a kotate na mboka. A beleli po batbala muka. Soldat zo jouer rôle nae a telema fonction po ennemi a kotate. Prophète, pasteur, apôtre pas jouer rôle nae na spiritualité po ennemi a kotate na mboka. Yangwa na sens wana. Ce to teng na Bible na livre 1 Samuel chapitre na 25. La mort de Samuel. Samuel mourra, tout Israël était ensemble et pleurant. Et on l'enterrera dans sa demeure à Rama. C'est qui alors que David s'éleva et descendit à Kès des pharaons. Bible dit tant Samuel a koufi. Samuel bagé koundé na mabele o babenge Rama. Et pourquoi des grands prophètes en Israël? Et mouto seulement insistant à Okoufate, c'est le Saint-Esprit. Même Jésus a Koufaki. Après, le troisième jour, à Sekwaki. Mais tant que Samuel a Koufaki, Saoul a dit que Samuel était prophète. Mais Saoul a dit que tant que Samuel était vivant, Samuel a rejeté qui est parce que maintenant, il a une désobéissance. Mais tant qu'il a rejeté Saoul, Saoul a dit que maman Obamvokaka Bibembe. Bible il n'y a pas de relation entre Bakoufa et Obaza vivant. Tant que Samuel pour Samuel. Nde Samuel a comme dit Saoul. Abisio yo kufola nanga lobi de Saoul a kufa ki na Jonathan. Il y a la raison pour laquelle ceux qui muto kufa déjà ils ont une relation moroté naie même kolotaye même comment naie ils arrêté. Et muto kufa ba lobela ke mabete parce que place ya ke c'est mémoire ne demeure stérile a fonctionné a fonctionné jour à lèvement. Parce que Bible dans Jean chapitre 24, je pense 25, Babi qui est mort, Bayoka, Ngongo est fils unique, il y a Jésus-Christ, et Bibembenyo so ma belé mais là qui est c'est quoi, Maïko Sanza, ba nyo kapé, ba nguma ba Sanza, même bateau nyo sa kufa qui se qui place à Obima. Tant que Obima né enlève mes bandits de mutaki mbalamako. Ce mutaki asala qui péché à jugement. Mais le lot au monde de l'on a Congo, moi distraction côté moi mouké na pays Afrique. Parce que l'Afrique va comprendre tes prophéties au Balobela même Fumu Kimbanke na pays Afrique ils ont développé par rapport à pays Europe. Parce que normalement on a déjà dans le monde spirituel comme France ils a déjà na shit. Pour Mikole Goya France ils a na shit. Bon France est côté na crise. Ozoloba kala Mikole Zali Goya France est côté na shit. Oui na shit. Bon bande comme ça qu'on na France ba osuka wapi. Bon bande ko la biso ba suka na France ce ba faut pas tant à prophétie. Un homme chrétien ou un homme de Dieu, une femme chrétienne attend à laisser critiquer la Bible. Ce qui moutou attend la Bible et moutou a bunga nzelate parce que nous sommes ça na face A et ba païen na face B ba chrétien et la Bible. Mais ce que moutou faut attendre la Bible pour ayeba endroit na fixer ça wapi. Ezali pe na kata Bible ezali copier sa révélation auto côté ya batu pour na moto akufa. Exemple na ye akufa est important. Exemple na moment ya ba culte matanga. Matanga moko tant que tu as na matanga tout est ka muta kufata. Tout est ka bato basa en vie. Mais à vivre dans monde sous parce que monde homme tu as vivre a ya zo mona mais yo zo monete. Malobo ya zo lobo yoka te mais yo loko malobo loba ya koyoka. Ya mo so muta koti koma Bamle so banu beta na hôpital ya bando kabino. Jour abima na comment expliquer bino bano so bano na saswa. Merci beaucoup na ba fidèle et tout conseil oyo moi remarque oyo ba tubeli ba komi ko sala yango. Oui. Maté na bino lelo na ba prophétie na bino lelo e kobikaka okobala okozwa musala.
Beauté elle sous-souté ndenge nini muta ko zala pour akota bokonza likolo. Mariage loi mariage nous établi en Nzambe. Oui. Parce que diable a combattu mingi biloko Nzambe diable Nzambe établi. Donc la raison pour laquelle tu à mariage parce qu'il n'a l'eau là les attirer. Oui. Tu à faut attendre na vie à l'X parce que l'eau les a déjà en confort. Pour mutu abala risenga azala ndenge ni. Mutu pas bala d'abord faut pas préparer. Il faut passer la préparation afin dans l'éducation de base. Il faut d'abord éducation fan da kat na ye abatela o etali virginité na ye ya mibale abatela o etali éducation wana bien prophète Israël na kozonga mwa moke na mona ki ozalaki na temi moko awa ezalaki pona éducation ya bana tozomona lelo bana même na kati l'église na biso bana na kati église alati ndenge mosusu me libanda alati ndenge mosusu tozoyoba ti bamateya oyo bozopesa bango wana ezokoncorde te otokoma mwana akati mabele aza na santé nde moto na muto na mwana asisi mabele papa na libéré parce que mwana wana elingo loba nini engola c'est que bana wana bakati mabele ba la koso ezaka na makambo Nzambe te même na domaine ba mécanicien mwana moko élève mécanicien la qui a commis maître pour nini le koso mon maître ba otanga $300 il pas commis maître to basko bana ngo obo te na église sentiment ka ya ko stala mabele sentiment bango ezaka ba koma ba maître ba dadi père azwa ko offrande belé ya on ko banda ministère eza kwa mutenga kufa parce que ngo kufa avant bandaka ka église okufa noki ndenge ni okufa avant parce que bandokino sa quartier ba hotelema balamuki na ba province balamuki tozoko monto mona ta mususu na veni moko 4 églises 5 églises kasi soko moni avenir mo 4 églises 5 églises parce que pasteur wana soko landela azaki mwana bima na rébellion azade ya ebimba kotelema ali ya kufa moto bamso na kufa na bashe ministère ezaka kilo neti oyo yebi na makambo oyo azaki pa mutu abimi akufa na cher neti nati ba mususu akenda kufa na mangenge mususu akufa na cher ba alexa na ba internet etambola pona nini parce que abimaki na date où c'est fixé tant ba maman ba bota avec beaucoup de respect à maman maman soit bota moi na 7 mois il y a 8 mois ba kokana tena moi na 9 mois vous comprenez ba kokana raté il y a un monique différence ya moi faut linga ofana na maboko tata parce que papa a ouverture a bomba yo soko koli papa na yo moko abimisa yo c'est ça soit jamais moi na mbali ya 5 ans ko sente et salama te na monde monte salama moi mbalo ya 5 ans a sente fille même ata satana ko sala le kwa te jamais et so kango déjà moi mbala 5 ans a sente et ça matin il y a un moni que moi na faut assez la temps fixé ce qui temps fixé ko ki papa tu connais abima ba maman poto ba le la mingi ba tinda ba mbongo na ba mingi na bana wana nde ba troubler bana ba maman poto ba zape na ba église te hein et ça quoi yo tatambi ma âge à 45 ans mozangi mwana et ça le sonte basi ba zebe et bien mais oko uzwa moi c'était botse kasibino bodo former bana yango te de former bana mais bana auto former à bien ba olanda nzela ba apprécier pour servir Nzambe bien faut ça Nzambe fa peso un cœur nouveau faut ça na stabilité na kati ya motema na yo papa journaliste mbonge bomaka mutu mbonge ko buko makolo mbonge ko memelo maliwa mbonge ko memelo sida mbongo etambusaka mutu sesaka mutu asala makambo o eza ya yete yango mo la raison pour laquelle que na place ba tata molimo mbongo etambusaka bango nde atambusaka mbongo ya moni ke tozo sambela mi pona ndeko na biso même ya Kinshasa nzembo ne auto sala awa tozo sambela ke non nzembo na etikala jamais obeta pe sala succès ça non succès ata kombo sala nzembo mo basali na lobby ah tozo critiquer te o lobby mabete nzembo na ya bandeko balinga bayeba epena mutu mususu nzembo wana avalala yango akoma autant comme adoration na ye te eza adoration te ayembeli nde mutu ayembeli mutu oui ayembeli mutu tu ebi bango bayembela ka Nzambe te ayembeli mutu ya ayembeli mutu parce que asengi mbongo a demande pe ndenga zana mutu ana peseke mbongo bela pour abomela on penza nzoto abukile ba danse na ba fi wana oh comment ta fille ba ba kola noir oh ngo bateke na tala ite na tala ye mais toto mona pe ndeko na bino moko tokotanga kombote ndeko na bino moko asali nzembo ezo épaté so yoki yango te épaté te ah asali nzembo azembela mbongo
Et peut-être. Ah. Mais à la tive, on dit là-bas, pembe. Na lobby, hein. À quel hôpital il y a tonga, et en bon, on a pauvreté. Nous avons la pauvreté, c'est Jésus-Christ. Et bon, on a présenté comme j'ai dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et si on approche à épée, moi, parole de Dieu. Ata au sambeli ko bandale lo ti lobe okuta batinyo so ga mokilité. Eza na mokilo to ya eza batinyo so okuta na ba teti okufa. Eza pe batinyo so okuta na ba. C'est normal. Et si on va te que ko approcher te. Et quand ngai na na chance okuta na ete, ye pas na chance okuta na ngati. Yo sa si que yo okuta na batinyo so mokilo. Otu okuta na ba ngoti. Ce qui nzambe jo opé sanga chance na okuta na to so mais abromo na nga na TV nga pe na mona ka mais Bible vaut mieux la fait d'une chose que ce commencement. Ce que tu as lié les bandes qui a bon là moté masika. Avec un caractère haute. Mais nous autres ça kakaye moko mais esprit ne te changer. Mais elongeza aye, du corps eza aye, lito eza aye, zone eza aye mais esprit na ye de changer kaka. Et là okoyi koloba na ye tant que bosa bino sur corps du Christ. Bon, mutu soka échoué na ministère akoma ateti. Ngana yebi mutu soka échoué na ministère façon que pas tatane ya molimo. Pour papa ça très capital. Bana lelo ba okufa be manque ya papa. Na vie papa nde mutu akundaka mwana te. Mwana mutu nde akundaka papa. Mais lelo to mona papa ba kuma kunda bana. Soki ye azongaki na maboko ya tata na ya molimo. Asala biloko wana ti. Vous comprenez? Il y a lingi mbongo mingi koleka Yesu. Yango moni ke mbongo ya lingi mingi yango ezotambu sendengwana. So abi matelo ko la responsable. Un jour azobo sana ba deko azosala ekanga bana na yi. Ba erreur a passé ekango na présent. Ekangele bana. Mais liboso pe ya cher a roté ya pe. Tata bina beke lo monte. Hein? Liboso ya cher pe a roté ya na ye. Ate na cher ndeti ya nani? Na terre na cher a Yesu ate ate. Yesu a lobby que venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. A quoi qu'on puisse n'en pas Yesu. Yesu a l'ongola de soumis à quatre mais côté à mais ça y conseil avant de konayo. Te azu de ba conseil belé. Conseil a bien zara anjabete na butu. Oh. Celui anjabete pas nde conseil bien. Mais na biso azu de ba conseil. Ata de ozomona ki ata na boyo no ba terme mususu alobaki boité. Azu déjà conseil belé na français, na anglais, na basi, na lingala. Na moi si mususu kebité ba outil place moko comprendre place yango ba si ba bisi été. En tout cas, yo faut bongola ka mutema. Mais ayoki ka te yo il faut ka Yesu abeta. To anja beta mbata ta eza kwa Joseph. Tango ba Maria comme na zemi. Ba Joseph ba no tumisa Maria. Finga papa. Tango akutela ki na ange. Ababule pa ye moka komi ko bondila Marie. Ah te. C'est mieux, je suis à raison. Dans mon token, on a Bethlehem. A comment est-ce à Kengela à moi? On comprend. Il peut faire un bataille et ça m'a talobé na bouton. Ce que la mouille que mon a changé. Alors ben les journalistes tout a bien bon moi. Merci beaucoup. Nabandeko Otubaola Ndabiso partout le monde. Bozomona prophète Israël Aza Awa pona kotalisa oyo ezoleka namoki. Prophète Israël. Lelo toyo ki tomoni papa Nabiso moko a reproché ki après qui exemple il y a eloko moko et pas il y a moto moko azalaka grand oui namboka au Congo mais pourquoi pas te après ça qui moi différence na ba oyo ba jeune oyo baza oyo lelo ba bomi génération pour en unité prédication ils en a 3 temps ils en a introduction vous avez introduit message ou comme il faut développer message mais pour qu'il y ait une conclusion parce qu'il y ait introduction et message il faut qu'il y ait une base à message thème dans le abandi ko développer a conclure ndé mabe moni avion batalaka ematelina nango na ekiteli pilote a dit ko matsa na ekiteli ndé pilote afana na avion fina buta peko wana pilote te amela ba ji atala ba fia batu asa bango so ibisala sala wana pilote vrai wa matsaka na wa kitsa siko ye akokai ko kitate ndenga zana ko avion ba ibambani bo e panzani nde moni indeli dans le ministère eza kilo vous comprenez nde akitaye mabe ko kitoya mabe akitaye ki wana nde indeli so le problème na est-ce que ezani so kinga na place na yi fona senga pardon
Pardon est dans la force libérale. Mais ce cas c'est pardon quand c'est discussion silite. Mais il y a au moins tout le monde a famille wana ba porter plainte ba n'importe quoi ba injure ba komi ko finga le bino va passer ba komi humilier. Soyez pasteur na bino ak simba qui se panga ngaba. Ya biso te. Tout le monde a vite na imana. Bo ba jouer ngba ko ndenge mote. Soki imana polaki vite te. Soyez vite polaki imana te. Et moi, parce que si vous avez les mouraïdes, vous avez les mouraïdes. Les mouraïdes n'étaient pas là. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il y a un problème. Parce que là, il y a un problème. Il y a un problème. Les problèmes, c'est que les pas là, que moni, et cause à la yété, et cause à la babylone, mot et peu associé et comment nous quelle makam. Indétilo on y va associé. Bon, moi ganga kawat, combo ganga babaka que studio. Et les gars abrit. Et quand à yépe à côté place moko boy. Place parce que ba comme ko tindika. Pour Satan a ko sakana na yo. Satan a ko sakana no ko bala comme so ka kizengi. Nde yangwana. Yango mona ta autozali ngai conseil na zana ngwa ko pesa te. Mais ndenga zo ki exemple. Au moni jeunesse et baby na makambo belé. Ba Canal Plus tantin combo bon n'habite ce bossa nini na lobby kaka na pasteur na pe enseignant ba Canal Plus oyo et baby si ba ne belé so tali ba dessin animé ba la dessin animé ba sirène oui ba sirène n'habite ce mona na mona soko tali Canal Plus ezana ba chaîne ya pornographie à tête 10 prono les BBC jeunesse. Il y a Miss Ballet et le BBC jeunesse. Winder, oh y a match. PMI, papa Miko va PMI jouer gagner. PMI wana pe et bomi. Winder, moi garçon, abani fan de Barcelone, Cristiano, Messi. Wana zo ya Messi de Mongo abetaki déjà. C'est qu'à 8h, bah fin de 23h, jeunesse et bébé à cause de le quoi. Il y a moi bah autant à l'issou tant que le prophète. On comprend. Yes qu'on a il y a pasteur autant on a touché qui bah bloqué on a touché ti. Canal Plus bah bouté on a et bébé ici jeunesse. Oui bah comme Mundela y na Kinshasa on a bah pour Afrique a elle manque bah match. Et à Roberto bah garçon tout nyo sur moi au moins mutu na bandal Messi. Maman boti ata Messi di communauté. Souvent, aïe ta comment a été. Il y a un message il va être. Mais azo comme ça Messi on a bango comme ça ndenge wana te. Azo bunda pe. Tu comprends? Si ko babilo ko na e BBC jeunesse. Ba zo suta ko tanga bakaiti. Jeune ne sa comme le gani. Abeta mwani ne va pas gagner mbongo. Tous les jeunes na ba maman pe ba comme obeta. Ba maman comme na Paris foot. Il y a 1100 le BBC jeunesse novela. Au moni ba film novela wana. Soki mwasi amoni mbele wana amemi mwasi mbale na mbe yeba lingi na kwa bana kit mo ya libaya boye ali mbale tanga uta musala chérie mais amema ndenge ni banga divo ye anga mema ye musala na bino ba pasteur na ba prophète za nini eza kwa enseigner yango tolo ba biloko e BBC jeunesse à Congo to tangela yo ya suka gouvernement so ba kanga bakanga gouvernement na ten komba mutu te gouvernement et BBC salini ba mema bana na libanda ba ke no bunda ba machette bana la kaboli ba machette au mona libanda marche to bengana nani mutu amaza mutu mboka to bengana ndenge na akende waso abengani na mboka apa mboka za mboka mususte ake wapi mwana mboka baba ngana ipo bato ba bino ba prophète ba bino ba prophète bato boko place malunga te ba futa papa pete ele bana oyo bandoki bango ba bimi libanda ba kuyi ba kuluna bala sa mutonga na kanga ndo kaza victoire na yoke joenga moko bino ba pasteur kasi te bala sanga moko na ke moko ta senga mbongo na bise yo atana million na ndako ngo kima lobi na butu to kim pona nini alingite to songa lisolo po to ba inda ko chité so na biso o wana ya oyo to ba pona différence ya ko peut exemple na moto akufa bon exemple na moto akufa déjà azala qui envie akufa ce n'est pas bien eza bien te penza ozoko pa moto azolo bakeno soki mutu tel wana nde mutu asala ki ce n'est pas bien ngana ko senga boy exemple ba wey ba pesa kangote ba pesa exemple ba wey ti parce que mon wey azana eloko bakisana nzota mutu te
monde abawe eza monde mususu monde na biso peza monde mususu ndeko apesa ki exemple ana c'est-à-dire akutana na bato bakufa akutana na bato bakufa po to moni ekomi boye na famille po lelo makambo wana esila tant que yo prophète okoki koloba nini mateya oyo akoki koteya bato bakufa mususu ba fantôme babimaka nayebi sermon na matadi abotana fantôme atya ezemi aya na Kinshasa apesi mpe na adresse babisi moto auti okufa deya 1 mois et demi abi auti okufa biso toyebi yango te toyebi te tokende mpe te asi akufa soki akoki koteya mateya marke wana nde eza abie sunga bato ke bato bakufa batambolaka yango moni na baeglise mosusu bakenda basuivi te na évangélisation te pani soki évangélisation moto boye otala biso esi akufa église wana basala kombo bagangana na Kinshasa basala suivi na évangélisation tondima bango bakenda otala bandimi na bango bayaka wana bandimi so monaka na baeglise libembe napekisako kotya litoi yokuta esi obala kotya litoi te na église wana okobala okolinga tombo église nini ezalaka wapi eza na commune nini na otanga kombo na biso mpe kolinga tombo na delfa se salama mutu mo garçon mo boy na 17 abande tya litoi na ba atya litoi ya babimi ba banoke 18h 19h bakoma na cimetière ya Kitambo omweka nde tolongolaka bilamba ozwi soulier okoti na 5 mètres joka tombo na escalier na se yaka isi akoti ya 5 mètres chemise atie na ekota tombo mosusu ya nini koka oyo esala wana atie chemise koto ba atie ceinture abando osala makambo na lie na Damas aye kosutuka 3h du matin atala muli ya monaka ndako kitoko aganga kima na Philippe Mbangu so take kutana na police yo ucho la police habite yo za ebembe kende et c'est moi la police habite kende. Merci beaucoup tokoma na suka prophète toto mona lelo ba maman na biso ya poto baza manipuler et pas ya ba prophète na ba pasteur na ba journaliste ba manipuler ma maman poto tika makambo wana do na panzabini na ba journaliste ba manipuler ba maman poto na ndengini obenda beauté pour maman poto alingai tebi makambo wana tebi yango bien wana toya na ona sima na émission ezali koya tozoloba ba jeune ebele ba journaliste ba ke poto eza ba maman wana mbabeli ba ona poto ata ba usala ya ba émission basala batakenga na ndimi botakenga bino ba journaliste ata ko boya na leka na ndimi yo kinda poto na ndenge yo journaliste yo ke mère wana ti mama wana pakola manino mabanga mwe mabango wani banika ngola akaisi kwa métis zela mbule betelo ngwa boko kima yi prophète maman na fingo tu avec beaucoup de respect prophète pesa nga réponse oyo ngai pesa nga réponse qu'est-ce na bi ba journaliste pe ba che trouble bino zo boya bino journaliste ba che trouble bino ba prophétie nini boy mama ne aza boy nzamba yekisinga boye zwelo ko boye tia boye wana ba prophète bazanga ba église prophète bazanga église au saba vantique mama kiona o ne ko bazanga ba église ba prophète bazanga ba église ya mo ba sala ba biloko wana mais prophète bazanga ministère en église au sala ba biloko wana te basala cop na mutu afana na hôtel te pas ko kanga bisaka na 4h du matin kimi ozoye wa basala cop na mutu asala lupango. Merci beaucoup vous comprenez bino boko le prophète a lobi bino batu boto confier kaka na batu wana asala ki boye na loba ki boye nini boye tinda boye zongisa boye balobi basala ka cop na mutu asaka na hôtel te voilà azala na adresse o ezasi. Merci beaucoup prophète tokomi na suka eloko ni kotalisa na bana nzambe ba oyo babungi nzela bazoyeba te na ba meba ninga na bino ya musala conseil ni ko pesa bango pe ozo assurer na bana nzambe bazali banda eloko nini par rapport ya temps oyo tokomi nango na temps tozali bana nzambe lo na opesa na bino liboso toyeba kobatela la Bible ami balé total message à papa le bac fa misa livre na ya boy Bible papa le bac ya misa total président ya France Macron a le bac qui jette génération bon maintenant qui t'a la bête là il arrive c'est-à-dire quoi le bac qui bête azali azoya c'est-à-dire et là ça que non bête un peu azoya ya misa total ba sur musulman ba musulman comment ça me pepe na mboko ba nguna mboko mo bête bango pour nani parce que bête azoni azo antichrist ça paraître déjà ya misa tout total ba signe o ezo sama na monde entier makambo esama pe na obondela mi pona président ya Burkina Faso na mona na monde spirituel nzamba to bisanga ke coup d'état zo ngesama na Burkina Faso pe na mboka oyo babengi nini mboka moko eza komo kwa Nigeria boy Niger Niger pe coup d'état mutu ana ofanda te ba c'est coup d'état
na ninyo mboko comme na ninyo Togo ni t'as ça coup d'état comme na ninyo Gabon muta Gabon on a pas bête coup d'état quand on a fait ça ba bête peu coup d'état donc meka mboka nyo suba coup d'état ça mi ba bête ba suba coup d'état les coup d'état tombe la pays té moi na mboka na biso coup d'état zate ba prophète ba ke na mboko yo élection zate ngana lobby élection zate élection zate ba moi ba ko ya kawo kala ming te président seigneur zo bête lo mo ba professeur ne kena mai ka ya ke dawo sokola déjà wana oyebi mutazidana na mai na Congo nani yazina na mai mona ka yaza prophète maka ya makasi oyebi te natanga kombo adina na mai mutabia osokata ko mai lokola batata onda okangete la fingeta avec beaucoup de respect Nathalie Sika merci beaucoup to rebonde la po to komina suka bana nzambe obayoki message ba joie bénédiction na bango éternel Dieu de grâce tout puissant na bonne pour na mutunya salanda biso tika ete bible on a présenté au nom puissant de Jésus-Christ miracle na nzambe pesa ma miracle na nzambe pesa ma miracle na nzambe pesa ma au nom puissant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na lobi Père tika ete ciel les ouvert na batinyo so ba libanda même na Congo à Père miracle est accompagné peuple de Dieu na kombo na Yesu Masia tolobi amen ndeko za na Brazzaville ça il faut quitter Brazza parce que makambo esa na Brazza nani wana bandeko ba na Brazza parce qu'il faut ba quitter na Brazza bandeko so ba congolais ba ya koto Brazza ils ont ningana après ko ningana Brazza pe Brazza kende boso. Merci beaucoup ba lobi bandeko na so ba na ngambu bosa tout bozonga ba lobi kalate mouvement na kuna bosala tout bozonga merci beaucoup na ba fidèle tout merci na kolanda EHP Media et pas ya Mama GH et pas ya Raman Kota et pas ya Papa Osé Amani merci beaucoup na sima caméra tout ça qui na Enoch balobi les gars réalisateurs ou mais les Sigozali balobi to yaki pour ezalaki émission moko spéciale tout ça là toujours et les kana EHP Media babi ba oyo batika EHP Media ba mama oyo boyeba ka ingénieur réponse babi boya tozali ezaya ya biso ndako na biso oyo ezaya biso oh bah ma chevêque Mbedi Bazali Babiboya merci beaucoup na ba fidèle tout na sanité mon papa d'Alliance Simba mon ma maman Elisa Itulia na Paris Mani Mampuya Miki Mampuya merci beaucoup na la patronne Doli Akambi TV officiel to pesio pe mbote siko zali merci beaucoup na bandeko tout o mesana kolanda EHP Media tolobi na bino boya ozana remarque comme la biso Papa Enoch a ça déjà ba situation na Rambutu et là déjà on a comme la biso ozana ndeko na yo alinga leka pesa témoignage benga ba numéro za wana ba ko pesa témoignage mais eza la témoignage o eza a bon uniforme eux ko leka po et bénir peuple de eza la télé comme moko boya ko fondé té eza eloko mo za l'énorme to lingité oya koya aya boya bandenge mo ya bien té to lingi a eza lesika ya bana nzambe sika bana bana nzambe baza ko bénéficier ba bénédiction alobi totambola na bobangi nzambe lola ezali pona biso na bino tokutani mbala sima bye.